Petite assise, angamoko nandi makete. Nami chokomo na kaka bakutisa yeba demo. Nadingani pina ye na budingo ya solo. Bana kisasa atazamukie yotata. Sokyo kusani omoni ye mukie yotata. Bamerio. Bana kisasa atazamuke yotata. Au moins, on a fourni les portes facilement. Assise. Tu n'as pas fermé la porte comme il se doit. Mais il faut fermer la porte. Kanga porte. Que ce soit la dernière fois, hein? Ferme la porte. Merde! Perde. Attends. Matui, soki kuri bakbe anga Dr. Scott. Ouvrez. Doudou, eh. Doudou. Mais ok, quand on l'obité sur le lien. Liboso n'a l'air ni. Mais les loups n'ont habité sur le lien. Je suis pressé, j'ai réunion. Mais dans l'obit, quand tu là. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il fallait qu'il y ait une junior. Faites. Faites, Isaria. Faites, Isaria. Ah. Mwendenga kumsinga matoi. Mwendenga kumsinga matoi. Ozalaka kolianga na ntango ya bisengo lelo na ntango ya mawa yokale yokaka mawa José de Londres mokonzi aforme oh mambo ya milele yokaka ta mawa dishi mongombe testa rosa. Chérie fini kana liputa mama Pierrette nazana nzala kasi nasengi nanga bolingo nazana mukate kasi nasengi nanga bolingo si tu développes. Si tu développes. C'est moi là tout na yebi place so kweya. Développe na kinia petit na. Vous allez voir mutu ba parole mafuta mbila na bomwana partout kenda okutala bat baadami. Boniko petit. Yande ba chance ni na Siko développe na chance yango eke à côté. Otalaka yo mo pena talaka. Moi bread à kwedebo na moi madanze ya 20 balles. Donc na payer na like na moi santino petit na payer moi sikrais ya 30. Moi madanze ya 20 na moi pa igolo ya kamalongo. Bon siko pena yo ya pena netikaka. Moi to fina na petit na boniko. Lelo pena orupe na o petit na. Si tu développes. Les hommes on va suka ibana ngana inga donc on mona na lelipo. Na kolia lisusu tata na kutu olambi badi na yo na kusima on sur tes. Waya petit na lelo na waya.
Oui, yo mingolo na ko. Na nini okubanga te. Ba collection yo ya. Okubanga te net makambo ona bandi leta. Biso pena ngo ko kota pena kata ba identité. Tant ba bengi London o sentir pena ngeno luka ngo pena ya ba London. Zo sentir. Le pena to sutuli ba ngo mukaba. To peta pena ere moneto kenena. Mais toujours scanter toujours scanter. C'est quand ça va une énergie vetina. Ma vena elu wana te. Fena ma solo. Tika masolo na lukuta wana po moni ma ya lobo. Masolo nini koyana. Moni on ni manga itu moni mama. Tika petit. Asinga sina elo de alisolo lokuta. C'est pe tout le bapena bien. Asinga sina beti lo déjà masolo lokuta na kosa opena ke no. Oh oui. Le bana tikelo yo zo côté ba kwanza kaso ba osala. Zo ba content. C'est ndiko katela mtu na yo tala katela ngana sana really solo sit tala soko yo ngo okutikela ngape obidi kaprile swala yo melala sili sana yo bana na otikelo mais toi courant quand tu mo madanje wana somba ki madanje ya 20 yo ko siko ko 20% ya 20 ya bal donc bandana o dembuma oza mo courage ayo mu mama oza na mo siti velo pedong li solo nenge isa wana bisayo siti Siti mengana revete. Saki moyibi noza. La reveli puta. Siti na moni liputa no isa ko yenga. Isa ko mata. Mais liputa ngona nani? Nani? Lubana. Siti mengona muta ajuana te siti. Adversaire pena dongi o balwaka. Vie papa papi coco. Siti. Pas coco. Ce qu'on a comprendre au vrai le bodo. Ce qu'on a comprendre liputa na c'est que petit pierre. Ya wana na bisa yo donc nini za wana ko? Je vais la péter, on a bien la carte, ça va. Ou une terre, mon gobo. Donc, il a vie, mon gobo. C'est la vanne. Laisse-moi au lit, par exemple, on peut salir par là, on y est. On t'a dit, mais. Il pas un mot, ça. Au réveil, petit, on a besoin de venir dans la vie. La vie, mon gobo, donc, il n'a pas. Ou une terre, mon gobo, donc. Yo, il vivant. Mon agaï, penaire, mon alinga, kana. Ozo, bah, pour la personne, pas une, tout, ozo, bah, marambasso. La suite, ma solo, donc, viens là. Viens là, mon gobo, bah, bakashi, donc, yo, goûter. Non, il a peur, mon père, donc papa, papa. Donc, tu vas me débou. En fracas de libre, balabala, en fracas de libre, donc tu vas me fracas de libre, na balabala. Mission ni pena et vise long Petrus. Na Vietnam. Na Petrus, na Vietnam, donc façon de la télési. Donc tu as qu'à pena Petrus. Bandanzira na Vietnam. Na Vietnam pena donc mais on a sali sous les donc Bachar c'est que déjà donc petit Vietnam a betazo. Songa petit. Ça esprit là. Il ne seul union. On va se bakoloka bakumisaka omebo ya kauchinde yo komidansi. Dikapoyo. Dikap. Na salini. Tisanzango rapide podo. Agora se persona ba bolita poitrine na beti. Ore senga. Omonia, ezali moi moi. tu voulais me nous bien te. Ezali na moi. Tozolo belaka mambalipa. Ya lipeleka ki. Batantine oyo pena donc ba bonga lokola basa batantine aliputa lokola babino. Donc itala kayo. O sa respira. Et on se que sous dans mon mali pali pa ngonu katino ko yet. Bon. Zama munde aliputa babili puta msusu mwana bweza na ngoli puta teza na ngodera. Na ngone ngana zo bisete. Yo za liputa yo za derate. Liputa. O ba présence ni. Mama mama ezala donc. Liputa. Oh, zana ubuyi, zabuyi. Petsa ya arriva bilote na viemo so ba 3D fo na balabala. Ngai dikapoyo. Ngai. Au moins ki ngai. Le petit o sa esprit na ngai. Moi bi singa wa ke o mona ki na ba viemo so 2-3 fois. Dikapoyo monenga. Yo monenga. On va n'importe quoi. Sur singa li pendant na malembe. Voilà ba n'importe quoi. Yo monenga. Dikapoyo tu m'as vu. O monenga. Boni beko. Bisenga singa no fo. Ozoaga ba to ba tima vi po e bi petit moi français kokoso. A progresser moi trop tard à l'époque quand Amona ngati, o mona kani sai mtu sai ngati dikapo. Ko ro n'importe quoi tu pas mbala. O te juste mo bala nga. O ta mbala fina nga. O isi n'importe quoi. Boni beko. Dikap. Donc le la go fintele mais ba problème. Benda la petit. Na pa ina po da mo soutenir. Faut petit. Gazé bisi ko ka velo ngo malgré tana zo boya ko lo ba pona bige mo ebi makawana ve. Ko kangela. Mais le bango yo kanti siko yo zo mela maloba. Ya zo lo ba ke yeti. Siko be ngo sa l'esprit na ngali. Die.
olamuki oyeka oluka baproblème ozwi osenga osengi so mpo osengi lipa nango so mpe oza pimele na yo oya okosela na makambo moto oyo monaki na kokala nanga azokosela ye jose moyibi baanimation fo mpona baanimation nini osala kasi yo na mutu Pierre Motoari banini bapeti badicaprio babata baproblo kasi yo tolinga okangama na ye ntongotongo kaka kotambola dicaprio yango ayelaka oso elo nini nga nayebisaki yo nini yo oza mobali ya vi na ngai dicaprio ko aolinga ne kaka kabola biso eza nao kaka misala diable azolinga kaka kabola biso nga nayebisaki yoke nga no tovanda na ndako moko nyonso tosala bageto oto action ayolukelo baproblème ka esika talaka na fi oyo ate pierrette peti bana mbebo mpena dongi osentir mpena ngena dongi vi esuki josinga nayebisaki yoke ebiso mibale esuka nango ate dicaprio wana azoneka olukela biso baproblème badicaprio baa bacor peti bandoki vraiment oyebi kidongi na ye na lucifer dicaprio aleki lucifer na puissance ya kindoki peti awa namona babilima baya bakanza sokota na pale bondelanga mpena bien peti na ocomprendre camema yala mema sila nalema palango mpe etoko oyo ekomi mama ozali tout mpo na ngai mais yo ozocomprendre ngai te c'est vrai Pierrette. Comment on peut te comprendre? Omoni pasi omoni singa? Pasi nina mon ça. Omoni so pasi ta. C'est toi qui ne veux pas me comprendre, c'est tout. Non, on comprendre yo très bien. Je suis comme ce garçon Jean-David Kiambote. Mais il y a mon qui est passé boité. Yembala moko a décidé pankan isimbi. Tu ne veux pas te décider, problème n'est en moi. On a décidé Nina na lobby, tu es ici. À présent, tu es ma femme, un point très. Ta femme? Oui. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment? Mais il faut remplir ma condition là on paie ça eux. Premièrement, tu vois mes parents. Non, me présentez pas mes parents là. Normalement, ils sont officiels. Pas dans ma camion se fait ça en ordre. Et deuxièmement, au même pas maman Milo, au présenter Ngaye. Milo, voici ma deuxième femme légitime, comme toi. Au lobby bongo. On n'est pas d'accord. Non, 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 j'ai réfléchi. Tu réfléchis comment? Ok. Accepté, je le fais. Ok, j'accepte, j'ai pris l'engagement. Je prends l'engagement, je viens chez tes parents, je me présente, je te prends, puis la fofolle de Milo, je lui dis, allez, ça c'est ma femme légitime, que tu veuilles ou pas, c'est ma femme légitime, Pierrette. C'est fini, hein? Et ça se fera dès demain matin. Ah bon? Dès demain matin. Ah, moi je blague pas. Hein? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais vrai de vrai. Dis-moi que c'est vrai. Vrai de vrai. Oh. Non, non, c'est toi que je vois. C'est pas une autre personne, c'est toi. Yondo biye barato koza mwasi toko lek na ngala. Nga ona sala dudu mikolo kutu. Ah mais ça neuf sur hier. Mikolo dudu mbo. Atini na camarade moi za la France Gikinda. Eh ya lobana na kumna mbongo esene. Kingana bana osengo mbongo zo buka. Kasi mbo Gikinda mutatindele mbongo te. Ya solo. Gikinda mobala tita bokola tindele mbongo. Litu to kinzi ko na ebisiyo. Mikolo ndena olengera. Nga lobia. Jean batindele mbongo to ba franc ezate ba franc bansuki ba livre sterling abi ba livre sterling ngo elia maisute to koma na dollar ou bien ba euro na binet ba euro na bengi camarade ni wana na comment est Prince Charles azana na Londres Prince Charles Prince Charles bingai na bureau d'échange mbongo contre mbongo ndena staking na bureau d'échange na Londres ça là en tout cas
Anga nazaka mbongo beau-frère Doudou naza besoin mbongo yana nasemeki Doudou ndozo bisanga yo moko kia comme na mbongo faut ça nga nazala nga leki na yo faut ça nga nazala avenir junior lobita mso yako kufereza na maboko na biso yaya obuka na joli ya so azo bisa yaya mbongo wa Doudou bajua kini bakoma batalo kuta so telemela yo poza yana obi gunte respect ya gunte otozani quartier mo ah Londres na Londres gigi bokola koma na mbongo papi koko kutu olobate yo bangani benga bango ata so koki bonto bengi menyati menya akoma la Belgique alongwa so Hollande akoma Belgique na mwasne singa mo bokutinde mo ngala singa ka mbongo Doudou te so mo ngala zo vivre batindela nga mbongo ko banga te to forcer ba faire to forcer ba faire yana nga na mbangelo te asi allez bonjour chérie Non, merci, ça va. Chérie, na lambi mi kungu moko alelo na yebi kifokata msa. Ya ko déjà revendre la olia. Oui, il m'a couvert d'indéni, pas mal tout est. Bien, chérie Pierrette. Oui. Viens, mamie. Chérie. Approche. Viens à côté de moi. Comme ça. Allez. Maman en bas. Maman en bas. Tatao. Yakawa. Maman. Benga papa phénomène aya. Benga papa phénomène aya. Faites vite. Doudou. Mais nous comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez voir ce que vous allez voir. Merci. Maman, va vite. Pas phénomène? Ok, là, reste là. Zalandingwan. Bien. Nazalina Sengo, yako présenter Bino. À partir de Yalelo. Ma femme, elle s'appelle Pierrette. Bandera Pata. Doudou. Et si c'est Nani? J'ai dit. Vendredi. Dès le vendredi. Nalobi. Ouais, Zaline Sengo. Yako Fanda Awa, Afandi. C'est plité, à la porte est grandement ouverte. Mais Doudou. Oyoki? Mais Doudou, quand Patron. Mais Non. Oh, il nous a dit patron. Non, ça peut être. Oh, ça enfant, non, bandimi. Au coup, ça m'a dit, patron. Yo, moi, moi, yo, comme tu te rubi. Yo, ça m'a ya maman topi. Papa, oui, là, m'sala. Yo, rubi, ça m'a maman topi. Calme, chérie. Phénomène! Ozo lobananga? Ozo kolobananga? Nagangi te patron. Na rubi na mgonga makasi. Demande pardon, dis pardon, patron. Un pardon, deux pardon, trois pardon, tu n'as 10. Ok. Je dis c'est quoi qui... Bien. Papa, Limbisa. Oui. Maman a quitté sa moto. Oui. Tata. Oui. Mokili yango ndenge bayembi pa bayembi mokili yango liboma Liboma wana eza ya solo mingi kaka moto na moto bakuma muninga na moto eza ndenge olimbisa ngai ata na ndenge abo mama nazala mama oyo abonti oyo mwana mama topete olelaki awa mama amikitisa tobunani awa tosali mosala mama asanze na ye akomi malamu Amikiticité. nasengela ye ata pardon soki mama na ngai akei awa ngai nakosala lisu mosala te Ok. tata koloba te te obali ye loba na biso ata ye kotala biso kotala tata ata nani abando tinda Eh, tiens, boy. Doudou, non, Simba. Pardon, je ne te touche pas. Ne touche pas. Pierrette. Au quotidien, ndakuna. Olukelo ko oyibanga. Ozute. Omoni kambetu nanga ko yibango. Pierrette ba télévision ezali. Papa ya kitoke ezala ndako Pierrette. Eloko moni oyibana ndako kaliputa nanga. Ajuni puta na yo. Pierrette. Yo. Bandi colonie. Pourquoi tu peux me trahir jusqu'à ce niveau? Hein? Utenga wapi Doudou vraiment? Utenga wapi mutu msute Pierrette penza? Ngala olesa bino notika mbongo nange pana bino. Hein? Yo. Pierrette mutu msusuba yote? Doudou alo tata mwesi na balabala kundima me yote. Mena kufi. Doudou ti esimbite. Obiki Pierrette esimbite. C'est mec Doudou. Nabi, oh nani? La chèvre ne broute que là où elle est attachée. Faut pas. Elle ne touche pas. Ne touche pas. Si tu n'es pas contente, aussi misérable. Maman, t'as un costume,
Si tu ne veux pas, tu sors la porte. Taka mama nanga na kuti mbote na timbi yo. Oui, là. Je suis désolé. Yaya, bana kina ndaku napona mona babiloko bana mona wa. Tata bana kwa mabe Mwana ndiye, mwana ndiye nsambe. Nakeno pas top eh. Donc mon est pas top, c'est top mtatrainga hivi kaniputa la naye. Sina mona moso yaka awa nzo ne yaka ndeko kwa semeki tutu. Oh semeki kwa zoza ba projet na ngai ko besa ba projet na nga. Ça va ngapena otiko te. Ah, mo biba zanga ngabo. T'as phénomène. Yo sele. Oui, te tikana wana kuna nate. Na si, uyita na pesa mama wa. Ngata ke vraiment na suicide. Na simbi mama boy, mama tunde nga yinyoso. Na yuko oyebi, msito mama msoni mtu. Baru bakangu mama. Na munyo lelo baru baka mama. Nzito mama ikokia. Phénomène. Yo na ndenge na oza mwana mokito mokolo. Nyoso mbari. Eloko apasi esalami boye. Donc pona yo eloko moni malonga kokanga moto ya monene. C'est à pour tout se dire pour soi. Mtu na ndenge. Tata. Papa, odingo kende ndenge ni. Père, tant père de la tête, nous n'avons pas dit que trans n'a pas de l'eau missionnaire libéré. Papa, où vient de l'angami sur le ndenge? Mais non, tu y connais qui n'est yoni. Na boy tende to yoga na me contre temps. C'est comme tu as pesa na likonda yende na okende pa na it. Mais tu yango banane. Père yo ebi ba ngote, hein? Donner za ba grand prêtre ba oti nord ba ye. Pipi de Castel et n'estime mboni ba na mabele. Le suna raté ba on attend veta tinga na tana ba yo kana yibisa yo. Yo kana yibisa yo. Na moni kula ukumi ku mankengai. Na manki on na zo expliquer na ba calme tout. Non. Na zo expliquer na ba pété. Non. Oh père, na expliquer on. Mati sa mungungu te yoka. Tangu kota ka uzaka ya kumata mungungu te zaka mungungu yasi. Mais ba contre temps masolo ezalaka, hein? Papa. Attention, nazali na bana ya bavoyo ingana tena bangwa. Nazali na bana ya bavoyo papa. Wana baba vote bande bata mukati. Mukati. Badiaka na ndaku na yo. Vetala. Na kende na ya. Na lubi buni. Papa attention. Attention na ndeni ni fait. Nazaku yibisa yo soko usiri sini nguna ngate. Papa, je vais barquer à la maison. Je vais barquer à la maison, nazaku yibisa yo. Ngaku na tsela ko ba esthétique na parler ka songa na bimia parler za suna esthétique. Papa la yibisa yango. Na oyo akuma kuyawa lukula salaka biso tangu tukula kisoko za kufutira mupaya nyoso kuyana ndaku na yoza kufutira ili fansa resiste ipaya mukulu lupao oyo tangu wao puku wao biso tala tana biso monde za évoluer on a batan ba antiquité batan flamand donc c'est papa isiri Sitili puta. Papa nazara pusa ya masulu na binute ndangi na ibisho na puku tangu kuya mbangu na maboko trésor manjembu Lembe ko ya tesa ku discuter pona mbungu wana fala futa na kalasi. Zawyo bonga sona kota kati. Bakuri pina mbungu na yote na ngato wela to beta ba greco. Yuzo zo le nani nani. Sisi wana za gidira ndeko. Za gidira ndeko pesa nga raison. Uzala ka boy tango ko bimawa uwangani. Nini susu? Ai bisa yo pena ndo ngona ni puta tesa dira. Na minitio sisi. Ai. Uzala ya ni musiko bani boy. Moi d'essayer, moi 50 tous les liés. Ah oui. Paleo, si tu n'as regretté mon paleo au foot en nini. Ah si. Pour moi me la tamoli bena pantalon nini. Au quartier mbali ya solo. Ah! Mais si tu as comme passé. Ah! Tu vois ça l'esprit là, nous on nous manqué un petit. Ba manquement autorisé. Nous on manqué un bena ba péter tout. Donc nous allons bena l'aise manquer prêtre. Si. On a vu ça qui OK. Mère nanga Marie-France Martial. Abisa kinga makamona kata France. Kamba boyikaka. Ninge sana minute aussi. Mais abalite. Bonjour Marie-France Martial abali. Nga siko problème nangisa nini? Yiso ka baleza ba sentiment na kata parler na ba bonheur. Ne siko problème nangisa nini wa olele na ngaya. Alpha bokole kutabane kuchata lito ila mwana mosoti. Kwa yibaki modèle azali. Ngala comprendre ça. Masura ba tuya kana mwati. OK? Kwa na masura ba tuati. Sisi umuntu nengizawa uza non Bulgari ndio beta kabilele nayo tukwa uza mwa mbali
resto dame na France bakosimbaka kaka biso Effectivement, ma restaurant na biso na l'est na kata ba London pa tantine Patricia. Restaurant bana ko vivre na ba pizza na ba smir to dame bloc orange. somo Obeta masolo wana tenga na ole cappuccino na yo. Zo umisa bon nga. c'était le wezawa lo yo lingo zongo ya pressé ndi kwa bali liputa pene balani nzoto Caprio za clair ko tana yo fashion na Siti donc na to minute mulo. ndenge Eba sawa. jour na obeta libenda. Na ngo bulo Ndenge libenda sawa. bila pa oza likolo na stiki o debre ndenga oki. siti abali Ndani. Pierrette Nini? Pierrette ninga zawa azaya kubala lelo na feti ezali Kaba vanti petit. Nani ngaba je na Pierrette teba. siti nazo biso masolo Pierrette abali Ta so do continuer la Pierrette o ra salo fo petit keba na. nazo biso masolo siti abali Abali. kasi vi wana nayebisaki omoni ya ntango nga nazoloba yo mona nganga mutulikolo naza mutu ya solo Ça va vanti ne lo mutula Pierrette na obeta o mabe na eta. siti nazo biso verité abali ngai te siti ye moko na bali oza mwana nzambe te oyoba makambo ya solo ya solo ndeko abali pena lipute ebalali na nzo ndenge tatala makambo abalanaka pilo bake na nda siti soki oza na tembe tokomona ye kaka sikoyo nauti kuna dicaprio elonakekete ndako bakomona mobali azotambola bilamba bakoyebi bisika azolala te mutuma oti la vérité dicaprio Mama Kalungu, tala ona yebisa ko mwana kasi na nga. Ndoto makazi papa. Mama zongi te. Azonga wapi? Moto asaki soki wapi papa. Makambo tikalaki kolekawa. Mama Milo aye awa kanga finga lobi mabe. Ndenge Pierrette akota libala na mobali na ye. En tout cas, ça a vraiment pas regret. L'écoute à zone dimate que bino ba tuko sala likamba ndenge wana. Ngana nibite papa zaka na problem te kaka mama mutatinda kabana ile. Mais ko finga fingi bako komisa bino na niveau wana te. Papa faut ka solution. Afinga na ye. Wa ngapo sina lia. Usobeza ya basi. Combien de fois na pesa milo conseil te akotika mobali aye kofandela masanga na nganda aye kofandela maboke ya ngulu surtout ye ndenge alingi maboke ya michopo ya mabata ndenge nini mobali atriche te yo mwasi mobima ozalaka na ndako te mosala kobima ere mobali akokutana na moto azotya ye à l'aise esili akei ata milo agangi na ye nga sina le mbo donc quand tu dois kuzonga sima tuto akutani na moto azotya ye à l'aise esili Papa na yo pe vraiment moto zaka mutama yele na longola okota kana busoba wana te lelo okota na kati oyebi ke te kukonkuvaza kale mali te surtout mama yaka na longola nga ketcho kanda na yaki kana yebisaka yo oyebi ke nga na kotela po mingi na makambo nyonso oyebisanga ke banda mobali no akufa otikalaka boye donc atika yo kana bana mibale wana moyebi kosala osana oyebi ngaa na mwasi na nga koseka tosekaka wa ya pamba akipaka nga te na mbeto apesaka nga mokolo omoni yanga mpe nalingaki tolakisa ye yo bota bana basa basi obe mibali obota bana nini sikoyo olingi obakisa ya mobali obe ya mwasi eske mama koyeba awa totikali soki tozake eloko nyonso tokosala eske ye akoyeba eza kaka bolingo topesani nga na koboya na nga te po eza bolingo kuti ngai mais eza au fur et à mesure okomesa na ngai okomona ngai naza na nga tabaliaka na molaya singa
tayabaleka na mulaya singa kozala te kokoma taba monsieur Seguin okende na ngomba kuna bakokende okufa mama koyeba na ye te papa wana tokomobomba oyebi nga soki na elengi nakotaka mobimba ekota te mais soki nasi nakoti yango oyo ngai naza sonzo nakangamaka mbekaka sonzo mabakalungusa nano papa kozanga nde moto ezokomisa esili ozwi nabakisi osalaire nakobe Tumetu. Olo Yesu ya ayetu. Tumetu. Mama, Yesu ya mama. Mama, Malangame mama etu. Tumetu. Oya papa kololo etu. Tumetu. Mama na ngai nasoka samaloba na nzambe naza kotabika mo nzambe asalaka mami tika kolela ponga na yebi oni kobondelaka mama leko nazobiso ko tika kolela mama na yebi nzambe wana kosala mama tango place suki de sikaza babanda nzambe ngamota suka te mama matia kuzonga yango wana tango yo suki de sikaza bakoya kobala na yebi nzambe ngabanda pona yo pona libala na yo pona papa Dudu mais Satana aza coloqué comme les lions. Mais le véritable lion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, vous faites qu'on est goût. Maman, c'est maman,
papi na nga nasakanaki na libala te pasa bango nasaka na libala nga nazolesa matepe na ndako na bango te pasa bango nasaka na libala mama na nga ebalaza mapasa kufa likolo babundela yo mama boye bien na mona oloba loleki na mama oyoka te na beno nini papa mama ngai boye nde olingai boye te ongokufelaka voyu na wana siku ndofandi bo mabe siku tanda okito ya tobongi boye nde ezalaka yaya boye nde ezalaka nyonso fo alinga intere na ye leki nanga tala ndako kitoko na ndenge ovandi kunde na ye mpe bone na talo mama patindi ngai kasi ko boni bobanda mama tindo mabe ata bokola tindo mabe dede bokole bobo bokole finalement yaya oyo nayeli baplan evandisa yo do baplan na mpe yako esungu na yo ya nanga moko ya moto acoustique man mama lobi abi nasololela yo waleki na biso bali libala bien boye babongisa mamu nyonso basololelaka ye mambo oyo mpo libala bien basololaka mpe ndenge ovanda ayo petite biso kabata formation te nga na mama fo toforme yo mpo biso fo tosala yo toforme yo na mama oyebi makambo biso bato bandango ndenge ozala na mobali ndenge ozala ya libala bien ata ndako bongana bisino na bien te babie mosusu ezalaka yo omonaka bien moyebi eza nyonso yaya so dudu ayo biso nga na bien te bakanga mobali partout na moi na butu mais naza janga moko moto azalaki ayo esi akenda seke toza calme donc faut te former mpe mama ndenge ezalaka na butu na moi mpo moto tame soki eloni lakiseke mami londa ake kuna se préparé te aza mutu se préparé na nini mpo ndaka na bimi lokwa mwa moke atiki libala bien boye ntango na ye lobi lo na ye nango omona vraiment ke odécoré ndako fo décoré na mamutu ya elengi moko bamosusu bazala na ndako ya libala bilongi oyo te ya mama tindi libala evanda mama alobi yango so alinga sukola otie mwa ndamu na mai wana koza alinga lave otie na limba alinga dame otie na damaze ocomprendre partout eloko nyonso osalaka oyo ya kolia oyo ya nzoto fo tiaka yango kobosana te po ozala bobosani mpo eza makambo na yo te sala mpe limbisa ngai monoko emisalaka na mama ondako tata na olimbisa ngai monoko esi emisala na mama milo mpona kobenga yo mapielete nde mais mama mpo mbo basavon na nini wana esesi na kikuku esili vedire na ndako so emilo abimi boyebi te moto mosu akokota oliaka savon atomemela yango bana nao memela yango mobali nao abima bima moninga oyo akendaki atako azalaki kokaba mingi me biloko na nkuku kuna ezalaki okoko nde boye savon esi evandi mpo okomi mikolo oyo soki balobi savon olingi kopesa te sika nasukola nsaani na nini omoni ngai napesaka mpe natalaka okochange te mpo oye mpe ndako ya sika biloko ya sika fo elongo bachangelo mpe place bachangelo makambo nyonso ozala lokola mamamba nao respecte oyo mpe respecte nga zonga longola ye tyaba mika mpe baplace nalobi zonga awa nga asalelaka minutage so nabino zonga awa otali 3 secondes okomi bala suka na osomoni na vai na bato okota na salon oyo mpo ya olinanga n'importe quoi bala suka so omoninga na vai na bato oya okota ndenge olingi mpe oloba na nga n'importe quoi soki oza na besoin na nga dorénavant ozwi telefone oyebi telefone bafixe nyonso batiela bino na ndako ocompose numéro obengi nga soki mpe nalingi oye soki mpe nalingi te okei ale oust libanda papa ya nao mpe soki bayebakangaka bino nalobi bima oyebi nini alandaka motu na yenga elo ebangisinga nde lwa elekelanga niveau ematiebwamatealo nyonso moto dirigeant ngai dirigeant navandeli salelaka masolo wana omonaka dirigeant pose Semeki ya moto. Ça va? Yanga moko. Ouais, kitoko. Bolingo ya dudu eleki santima. Ndoto mobimba ekoma kolenga. Mbala mninga boite. Pardon, to si mobala bien boye. Semeki nanga. Ça c'est azali mannequin. Allez. Voilà. Mabeka
kale ya likobala te amonaka neti age ezopusa na ye bateki akosala mpe lokwa ngai batayo esala nano esala nano ekoya na ye mpe ekoya maintenant c'est ton temps batayo esala tout à fait akoba otonuna noki te moko tala vi molai bilobi na te ton fils est là, ok? Yango benga ye vandisa ye oprésente nga po ayebake maputa sika mpe koti wana azalaki te fo ayeba kemakutananga maintenant ekomi Pierrette tout à fait bonne présentation na bino mponga na komokee na ngai aleli bino mingi bien bon semeki aleli bino mingi tokomonana ti yo eza de tous les temps de temps en temps il faut kolekaka wa bon semeki olekaka semeki opesa bamama mbote sito papa apesa ye nkobosana te semeki ya motema ok mbote na mama ok oh Junior Junior viens mon fils Junior oui viens mon fils. Nous avons de la visite. Oui, Junior, mon fils. Tu sais, dans la vie, tu connaîtras ce genre de situation, ce genre de comportement que moi, ton père, je mène. Au vivre, c'est en quelque sorte, ils allaient héréditaire dans biso mibali. Donc, aux ala moi na moké, ma situation, ma botito, ma mikolo, ma zoko vivre, je peux connaître. Alors, ce jour-là. Vous avez sûrement l'habitude, oui, c'est vrai. Vous avez l'habitude. Quand on a reçu la nouvelle conquête, c'est effectivement ta mère. C'est ma conquête. C'est ta marâtre. Il faut la prendre comme telle, tant que je suis en vie. Mais papa, qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Que... Mais ça, c'est la fille de Maman Top, non? Mais non, ce n'est pas vrai, papa. Vous n'allez quand même pas... Non, vous me coupez... Non, papa, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, ce n'est pas vrai. Et où est maman? C'est elle qui a voulu... C'est elle qui a créé cette situation. C'est elle-même. Non, ce n'est pas vrai. Hélas. Papa, s'il vous plaît, il faut que tu ouvres grand tes yeux et que tu reviennes au bon sens. C'est déjà fait. Ce n'est pas vrai. Hélas. Le vin est tiré, il faut le boire. C'est Félix. Nani? Ngana boyayo. Mwana tangai. Lingaite. Maintenant là, c'est lui qui va commencer à nous diriger. Oh, oh, oh. J'ai beaucoup de manches. Donc, on a une idée, une stratégie et bien dans ça. Maintenant là, c'est lui qui va commencer à nous diriger. Du tout, du tout. Sois calme. C'est ma maison. C'est notre maison. C'est notre maison. Oui. Et c'est moi le patron de la maison. Nous. Le chef de la famille. Nous sommes à deux. C'est nous deux. Mon bakitio. Moi, je ne peux pas me trop. Donc, je veux que Elomagnoso. Je vais y mettre. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ne t'en fais pas. Marché conclu. Allez! Oh, ma pasteur. Fandoko? Merci, papa. Oh, ma pasteur. Quelle surprise. Quelle surprise. Papa, donnez au talent. Merci, papa. Tu es au talent de l'eau. Mais va tout ça, mais là, tu es sur maman Ganzambi. Ok, tout à fait. Tu es quand même sur ton bon de là. Papa Nzambe na pambolo na kwa na kati na bisika oyo. Papa Nzambe na tiki mama oyo na maboko na yo. Tika te komonezo wa gloire na kati na bisika oyo. Éternel notre Dieu na tiki momo na maboko na yo. Merci pour na koma na biso na kati na bisika oyo.
nazali kotika moma oyo na maboko na yo natelemeli puissance nyonso oyo ezali ya divorce oyo ezali ya querelle oyo ezali ya incompréhension tika te moma oyo ezala dirigé par le Saint-Esprit nasengi makili ya Seigneur Jésus bana kocouvrir biso na biso tokoloba awa na biso moko tokokite Seigneur tika te oguide biso na kombo na Yesu Masiya oyo azali koyepo mobikisi na biso amen. Papa boni mikolo ebele bando yaki epai nango tikala kozonga te pamaga surprise namoni mama Milo yango mpe na yo apo tosolola papa. Pasteur tozali biso malamu content peut-être ya mosala mabe te likolo ye c'est pas grave koleleki namonaki oyo na ndako oyaki me namona esu te yango naye kotala o papa nasepe na koto po tosolola papa na nga yango naye epai na yo papa naye po tosolola mpo namoni navandi na ndako nazali kuna mabonde namoni mama Milo abimeli nga yango naye kolola epai na yo papa tomeka mpe kosolola oyebisa nga vraiment qu'est-ce qu'il y a ke mama Milo atika ndako na ye ndako mpenza akendeli na ndako na Nzambe botiaki Nzambe témoin na mariage na bino namoni mama Milo aye na ndako papa etango ye makambo ayebisinga epesinga mpasi namoni ke makambo nyonso bokende kondima liboso na pasteur mpo na mariage na bino bobosani yango surtout junior mwana na bino ya liboso papa bobosani ye azi na dernier année na ye eloko ndi bozokosi na moto ya junior papa liloba Nzambe elobi bana baza bénédiction Nzambe akotuna bino compte ntango botiki bana wana bakomi bavoyu mpo apartir ya makambo bozosala na mama Milo ekoriske ke mwana wana lelo akóma na balabala. Pasteur, est-ce que avant le moment on bima te mon okokuma banda ti biso tosolola ne moi oko retirer parole no anate. Oh chérie Dudu yebisa suipe na never na yo calmer ba entraînement na yo na ngati ayeli ngati calme chérie ngana bayinga nanu te papa nakasi tosweni te namoni badiscussion oyo badokota na mama Milo na j'ai fait nakuti na kati ya ndako papa yo moko oyebeli oko nebimisa ye mama Milo na kati na ndako na yo yango oyebeli oko ebimisa ye mama Milo papa na nga biblia eza koloba na biso ke Nzambe alobi na bible moto akabola te oyo asangisi e nakolinga te elo papa bokaba na mama Milo nakolinga te bokaba na mama Milo mpo tala papa bobandaki api na mama Milo mpe bozokende api papa likambo nini yango bazangaka kolimbisa papa na ngai opesaki nga rapport toswaki na mama Milo nakolinga papa olimbisa mama Milo olimbisa po soki problème eza solution mpe ezalaka papa atuka soki natiki ndako na ngai natiki meme baretraite nazali nango natiki misana mama Milo awa piti naki ezalaka po pardonne ye limbisa ye libala nini baswanaka te papa na nga naye na kombo na Yesu papa Dudu tala nyonso Yesu asaleli yo na nzela ya mabondeli ya mwasi oyo ata soki problème moke eza papa limbisa ye mponi bokokoma na niveau papa na nga mpo na nini bien maman pasteur mpo na nini papa na nga nakokende mosika te madame nabimisi na ndako te nabengani ye te ye moko abimaki na ndako suite comportement na ye moko donc amitali na kitalatala na ndenge nga nazwaki résolution ya kokanga na mwana mwasi oyo naya kolinga mwana mwasi oyo ye moto abimisaki ngai libanda ye moto apusaki ngai nakende kozwa mwana mwasi oyo ndako na bango ezali ndako na bango yango oyo soki alingi kozongazongi ngai je n'ai pas de problème papa de s'il te plaît ndako na bango na nani Doudou. Mais je me suis lié déjà. Tala maman, papa. Bible eza kosenga na biso tofuka maliposo na Yesu. Lokote Doudou papa na ngai. Maman Junior. S'il te plaît, Doudou ta oza mobali na ngai Doudou. Maman Junior. Écoutez pé. Nasaki mabeli bisala mobali na ngai Doudou. Seigneur pardonne-moi l'autre Doudou. Maman Nignon, otuli maman maman Nignon. Maman pardon de tel yoté. Maman ndako ba tel yoté maman. Oza soki pe maman biku diso oza nani c'est la maman. Merci maman mais nalito simba. C'est moi ou c'est elle? C'est toi. Alors, on y va. C'est toi. Boni boy, ko boy ko faillir na kwa bato. Bon mengo vandela que c'est là. Maman me tele. Maman me tele maman. Tele. Elle est là au Kenya. Tele. Pas là. Toki.
nzambe akopesa solution mama nayebi eza botosambelaka so problème eza mama nanga eza po solution epesama yesu akufaki na ekulusu akopesa solution mama nanga. Bonsoir à tous, vous êtes là bien branchés sur Ngafura TV. Comme vous avez bien remarqué que j'ai deux invités sur ces plateaux, toujours dans le cadre de notre émission pimenté, chocolaté ou coupé décalé. Alors on va caler, décaler, découper, toujours avec cette belle ambiance qui sera animée ou pinchée ce soir avec Julien Saoulou. Eh bien, on n'est pas allé loin, on n'est pas trop discouru pour ne rien dire. À ma gauche, il y a le prince Charles, bien que c'est un invité invisible. Et alors, à ma droite, il y a celle que j'appelle GSM, Géraldine Suika Mota, et pourquoi pas celle qui est derrière moi, Nancy Lissanga et Beloti Suika. Et alors, restez branchés sur Ngafura TV. Alors pour suivre un peu, là, maintenant on va balancer un clip avec Judith Moulopo et Luca Makambo. Appelez-nous, faites vos big dédicaces chocolatées pimentées en de cette émission. Des gros bisous à tous ceux-là qui vous sont chers. Vraiment, restez toujours branchés. Et là, je préfère maintenant mettre un peu un t-shirt, tout ça. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Nous sommes à la fin de cette émission qui a été montée chocolatée par Junior Lusaoulou. Et encore une fois, merci à tous mes invités, Géraldine Suika, Beloti Diasonama ou Beloti Suika et non je n'oublie pas le prince Charles de Londres. Et alors, ne restez branchés sur Ngafura TV, no zapping. Alors, ce soir, ne ratez pas tous les temps forts en direct de cette émission et sur cette chaîne Ngafura TV. Tout est bien qui finit bien, dit-on. J'ai déjà dit que nous sommes à la fin de cette émission. Je n'oublie pas à faire des gros coucous à Gunther Zugambondo, à Alpha Bokole et à tous ceux-là qui apprécient cette émission. La suite au prochain numéro. Restez branchés. Bravo, 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 bravo. En tout cas, tu le mérites. Ah, merci. Tu vas pas? Non, merci. Là, j'étais juste en répétition. C'est juste une idée qui me traîne tout le temps dans la tête là. Tu as très bien fait, très bien, très bien. Et pourquoi tu ne les diffuses pas? Ah, une très bonne question. Et là, j'ai un problème de soutien. Ah bon? Ben moi, je peux le faire. C'est vrai? Je peux bien te soutenir, tu le sais. Je ne savais pas, merci de Oh, me l'avoir dit. c'est pas grave. Il y a Edo Muzamba et Denise Kiyunda à Bruxelles. Bah, pour soutenir yo. Mais ils sont loin. Ils sont loin. Mais il y a un problème car il y a aussi un bon. C'est bien. Il y a un problème aussi un bon. Ah, s'il vous plaît, je pense que la meilleure façon serait de parler un peu en distance. En distance? Et je peux vous dire grand merci, parce que c'est depuis longtemps que je cherchais de soutien. Ah bon? Merci. Je suis là. Merci Tout le maman. temps pour toi. Merci maman. Hey, merci qui? Mais merci maman. Appelle-moi Pierrette, c'est tout. Non, s'il te plaît. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Appelle-moi Pierrette. Bon, dis donc, Pierrette, c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est cool, mais écoute Pierrette, tu es la femme de mon père, donc je dois t'appeler maman. C'est normal. C'est ton problème? J'avais un problème de soutien, de sponsors, Ben, tout ça. je te l'ai bien dit, je t'ai dit qu'il y a Bastonnet, Jules, la Suisse qui peut te soutenir, c'est tout. Écoute-moi, un petit conseil. Il ne faut surtout pas que tu te sous-estimes. Me sous-estimer comment? Et tu dois déjà te mettre dans la peau d'une maman. La peau d'une maman? Ah bon? La peau d'une maman. C'est mieux. Ah! Ekunda! Quoi? Ekunda! Quoi? Ekunda! Mamamba! Hey, maman! Mamamba! Nous sommes à deux, s'il te plaît. Ekunda! S'il te plaît, s'il te Et plaît. Junior, vas-y. On a bien Mamamba! Aïe. Mamamba! Ekunda, s'il te plaît, il marche, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a ça la mine ici? Écoute, c'est le beaucoup. Telle est le bon. Oh, descends. Non, ce n'est pas vrai. Il est de quel côté maintenant? De ce côté, oui, de ce côté. Où? De ce côté. Oh. Mais il est où là? Regarde un peu ici. Regarde. Mais non, maman, là c'est dangereux. C'est dangereux comment? Aïe! Regarde bien ici, ici. Non, non, s'il vous plaît. Si. Non. Si. Mamamba! Mamamba! Oh, non, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. Merci. Merci.
Écoute, ça doit être la dernière fois, s'il te plaît. Ne refais plus jamais ça. S'il te plaît. Junior. Junior. Junior, je t'appelle. Et maintenant, là, qu'est-ce que tu as vu? J'ai rien vu. Tu n'as rien vu? Ne refais plus jamais ça, s'il te plaît. Tu es la femme de mon père. Tu ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Pierrette. Tu es jeune, je sais. Tu es très jolie. Tu as une très bonne taille. En tout cas, moi, j'admire des filles qui ont cette taille. Je sais. Tu peux m'arranger. C'est un petit problème. Je peux arranger. Et vas-y, regarde. Tu peux pas arranger. Écoute, s'il te plaît. Contiens-toi, s'il te plaît. Ici, papa entré ici. Catastrophe. Pierrette, s'il te plaît, je peux crier. Tu veux que je crie? Non, ne crie pas, s'il te plaît. Au secours! Quel au secours? Je peux pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, Pierrette, s'il te plaît, je t'en prie, ne fais pas ça. Comment tu es malade? J'étais en train de préparer l'émission. Je t'ai déjà dit merci pour ton soutien. Et ce que tu veux là... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que tu es très jolie, mais je ne peux pas sortir avec toi. Je sais ce que tu veux. Mais si tu sais ce que tu sais que j'ai... Si tu développes, on te l'envoie mon beau. Uzala tena mwasa wana te. Mwasa? Bon, ça est ça non. Tsanga ndio sana mwa paini ka 50. Mwa nguba 20, skrais ka toujours à 30. Mwa benergie biga ka sikre ndi maya lobo ndeto bandana ngoto kubaya kangu te. Boxa monte ala maya lobo. Kana ainsi tena bisa ukereti ninga zao. Atashiba una. Ah, tukuru babo. Azo bisa tashiba una pale donc abeta moni ngakuta ya biga. Ali foro bia. Minga for alelele kuta lobiro ni mobali afina ngai bona na nga yo sitiri na tsako lobanani o mobali afina ngai nini nini futu muna na kaka no benga o ingatsinga na benga yo timza bibo o ingatsinga na benga o siti ni tune za foto ko ya kaka potala numero sugeza chiffre sugeza yi ngakundena zakia na ngobule sona la gata na monar ndesina beta kituru avec na kanga Edwige Kabwiku avec na mo ba plan mo Mariam Pindi mtatinde liba Mariam Pindi talaga yi sko donné na zana ngobule na okoma neni talaga awa lemba tu beta ka bakotana kasavu on a évité ce que to kende ka makolo tonde to beta happy bon tu là petit na ba mukato vraiment tout le monde était mouza tu connais ta moi changa kasina chanja ka forme bete attends si tu veux le donc ni za chiffre sugeza yi ningaza na dole la foro bi menengani mobala vina ngai yimta ibsele oh siti ngai wa kubanga tena kubenela yo mobala vina to zo yana dika somo siti velo la pays des merveilles yo fuzala ka DiCaprio talaga ngai siti velo tala bi no o mona bina mpaka na kwelo zo ya za ko yasi ils ont la collection sikana et limité vous comprenez la cikatena mes oreilles donc ils ont Jean Oli Montambebo rouge mobali ya senda somo yimta bulaki onka bendi onka na ordinateur bo oba bua London do la salle bo frère nekuta olela lela tikela na boro ngabi no eza ba bloga mutu na ngai c'est ngape ba diston fo ba saila ngape ba bloga boya mais faza na mutakuda oyo zo senga bina fuza na liswa kindoki ba diston fo ba sala ngona ba dina story ngana bina fo ba sala ngona muza donc oyo ndenge za lokwa masa na biga selembi kala tazo kita fo awa ya sentir benenge no mona maina bakini na takeli lo le vite malgré la libungelo ko za te mais donc moi connexion ou kaka connexion au somo on a déjà pour une côté on a tout monde au somo ndenge za photo bete kana mo lokwa mukezo yango senga bena lipapa bi lokwa songe mais lokwa za ba vite fait bokoto lo za te si tu veux talaga ba collection talaga rapidata on a tout ça la masolo c'est tout là le petit on a bina afan ni mo la biga no mobala yo kaka le mobala vina donc de l'endre de city mona la vie ko nga kabona na momi na ndenga fote city ko petit ke iguna amoni ga ngeno mopanzi na e koto ya ale diga bida city pasala mona suka ka kasi na bugela ga e bena
Si tu veux le pédard, on est là, on fort, hein. On est là, on fort, t'as la petit wana donc. Abi donc mobala vie na ngai kaka de longue mtiti. Ngabi de longue donc mikolo pe ba collection yeli susu donc. So sala e pena donc pose la poto mamona ba collection na siri donc. Akra kitala kai. To comment là bna. Betelo la mo scantaine bna. Serumba. Mon petit bna hôtel. Hôtel. Ah résister. Jamais on va pas. Ndei. Mamona bna poser. Mais ce que to comment là, ngana ngo causer te moi danan. So ka ngona idéologie moi minoterie libana nzila nga façade. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un sous-bâti. Attends, je sors pas. Ne sors pas. Ne sors pas. Oui, ça. Non. Toilette n'est plus nécessaire, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça là. Je ne peux pas voir ça. Non, s'il te plaît. Finalement, il y a un sarron. Non, je ne dis pas ça. Et bon, tu es la femme de mon père, s'il te plaît. Je ne refuse pas. Pierrette, je sais que tu es très jeune. Bonjour pour l'anga, mais ça ne va pas marcher, s'il te plaît. Que tout ça va, je m'en dis. Oui, que tout ça va, je m'en dis. Papa est au salon. Qu'est-ce qu'il m'a calmé ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais tout promené, on peut tomber sur nous. Toutes ces promesses, c'est pour que je faillisse. C'est pour que j'accepte tes propositions. Mais il faut nous dire, et ça, à prendre ou à laisser? Là, je laisse. Je laisse. C'est quoi tu veux? À 3, je crie. Au gamin. 1. Au sera. 2. Au sera, junior. Et puis, dans mes nouvelles difficiles, au sera. Mon numéro, c'est. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de toi? On a les ça. Moi, je ne suis pas spécial. Tu es comme monsieur là. Non, une chose de spécialité. Tu es très spécial pour moi. Tu veux une bise, c'est ça? C'est fini. Alors, contiens-toi. Maîtrise-toi. Non, 2, c'est déjà trop, s'il te plaît. Allez, alors, maintenant tu sors. Tu sors. Tu sors. Oui, tu sors. Je suis sérieux. Tu sors. Oui, tu sors. Attends. Omoni, je vais te quitter. Nakolongwa, nakoliko na bino. Nakolongwa. Boli babo manga. Osanga ndako msipo manga. Toko mawe la douche. Ngai na junior. Maintenant dis-moi, ezanga to eza junior, hein? Ngato junior. Zambe nanga okokupa. Zambe nanga junior kalinga bo manga zambe nanga dudu. Zambe nanga ezanga to junior. Yebisa. Nzambe. Ngai. Nakomna suka zambe nanga. Ezanga to junior. Na vie conjugale, hein. Ceux qui m'emballent azali na situation où ya kolia. On lui amène pas des histoires, des problèmes. Ce qui t'est goût et aussi l'appétit et aussi la. Tu permets ça? Junior a eu beaucoup de la douche, na douche, bongo Junior a linga rokota to a linga bimisa. C'est quoi la situation? Junior a linga kota, nana kota, Junior a linga bima, nana bima, Junior a linga kanga porte, nana fungula, Junior a kangi porte, na kota, Junior a zobenga anga, sikonde kongo ya ngai tunda kongo ya Junior. Très bien. Junior, Mama Amba. Tatao. Benga na Junior. Ça va. Oui, ok. D'accord. Junior, merde. Oui, papa. Bon appétit. Vas-y, raconte. Junior, c'est nouveau ça. Tu es à l'université, dans un institut supérieur. Quel est ce comportement que tu mènes ici? Ce problème de la douche avec ta mère. Ou ta mère avec la douche et puis toi. Dites-moi un peu, éclaircis-moi. Ça signifie quoi? Je ne me le justifie pas. De toi. Allez, demande des excuses à ta mère. Des excuses à ta mère. Maman. Dans
dans une bonne position. Quelle position tu as là? Merde! Excuse-moi, papa. Maman, je vous présente mes excuses pour tout ce qui vient de se passer. Je ne les répéterai plus. Merci. Yoki, allez, mets-toi là et mange avec moi. Mets-toi là. Christelle! Christelle! Ah! Obini. Yana kupozo na mama yako. Tena mimi. Nasema nini? Ozo na mama yi. Mamilo, obi ke po le miso tinde. Bando yaki ofandika wana okete hôtel ma congélateur ngo eza pembe non. Ata ma passer a patinda ko ite mamilo le mbisi. Ngalo ke ngo zo maite. Yo mo hôtel mana fonga congélateur zo mai. No za mama ite wani mbisa ngai. Yo be boni weko osomete solo nyo so yaka opakola ngona nzoto na ngai. Nasali. Batinda ko ki osoko ko ta douche kuno sokola te. Mamilo pardon limbisa ngai mamilo. Congélateur ngona ka pembe lo kote mano fonga zo maite. Mamilo, netika kama musala sima kuna ata yo moko. Ngona otika musala sima kuna pona otena yana peso mai congélateur za pembeni na telema osu. Kebe ke longa kuna. Ba ese ko ke osokola kuna otinda su. Na eso ola ni. Nando ke longe komi. Na eso ola ni. Na eso ola ma be eso ola. Mu ola ana na limi pa ko pe singa mo bito ana sen. Kasi na za pe na sen oso ola. Ba be pito ko ta chambre kuna to ke osami. Na sen. Longa kuna oza jeje nino sa. Je nino sa. Mami, non sei e come funziona? E come salva a me? Kasi o teba ne sa se. Yo za zoba makambolo beza sansi. Wa zoba yo. Omena anzo ma. Na pensa longa kuna ke. Na pensa alo. Na me mala muzungu. O mo na me Mami, mama na zo o ras ke ma zo ma. Na zo ma. Kevo. Sonia. Tala ye mamilo e. Ngona ke na ngo zo ma tete maka ngo zo ma limbisa ma to samsa. Maman, Tikolela, s'il te plaît. Tu te sens comment? C'est quoi bien dit? Et ça va pour diminuer un peu ma canisse, je veux raisonner trop. Est-ce que c'est pas un problème? Au coup tu vas quand même, non? Cela va être à côté. Alors, bien, à côté, à quelle fête moi, il y a Sango. Basango na mamelo ba ke fête. Alors, Sango a un plan à y a Zoïb sa sœur. Je suis ma sœur. Le moula kuis na yo pour na zo kunanga. Tika la blague man ça. Tika la maquiller les moines ça. Hein, Junior, ton papa est là. Est-ce que tu peux lui dire tout ce que tu m'as dit au bureau tout à l'heure? Moi, Nazar m'a envoyé ça. L'enfant a été parlé.
avec moi, on a discuté toute la matinée. Il était dans mon bureau. Tant au bimi, ok, il était dans mon bureau. On a longuement parlé. Alors j'ai voulu, avant d'appeler ça y est, réponse. Ayebisa Yomoko, l'essentiel de tout ce que nous avons senti. Junior, peux-tu parler à ton père? Vas-y, t'écoute. Merci, papa Gustave. Papa, maman est sérieusement malade. Et il faut que vous fassiez quelque chose. Elle manque même mbongo ya kosomba bakisi. Parce que si kazali wana, maman pasteur, azana mbongo te ya kosombele bakisi ya batension biloko nyonso azana. Et j'ai eu des larmes aux yeux lorsque je vis ma pauvre maman Nabaïta wana. Donc là, papa, je ne veux pas trop discourir pour ne rien dire. Pour être bref, il faut vraiment que vous aidez maman. Mbongo kosomba bakisi ezate. Comme ça. Ok. Yeah. Tu as bien choisi le moment. Il y avait au Talanga, un bureau où je suis souvent seul avec un ami spirituel pour moi, Gustave. Maman n'a eu à Zobel. Maman n'a eu à Saliboye. Maman à Saliboye. Tu t'écoutes, Junior. Nous avons nazalité simplement parce que c'est elle-même qui est partie d'elle-même. D'accord, Zali, tu vis avec moi. Si elle veut bien rentrer à la maison, vivre dans Pierrette, moi je ne trouve pas de mal. Mais si elle ne veut pas rentrer, qu'elle souffre et qu'elle en meure. Est-ce que Nakoki Koyeva quand même eloko nini maman à Salaki pour bêtises nini wana ezaka impardonnable. Ah, moi nananga. Junior, nous avons un mobile. Comme moi ton père, papa non Gustave. La situation oblige toujours qu'on endurer, bien toujours connaître. Pour vivre yango quand tu vas grandir. Pour vivre une situation boyo. Tant au bala, tant au banomsala. Donc je ne peux pas te dire de quoi il était question. La grande raison, maman n'a kendeki. Bon, je te donne juste le transport pour toi. Ce qui mbongo comme na mboko maman na to maman na aleli pas et wuti na mbongo yo, je le saurai. Bon. Merci. Ton géniteur, ton père vient de te dire quelque chose d'extraordinaire. Tu connais l'histoire, l'anecdote qui dit Ngoulou, c'est Ngoulou. Ngoulou, oui. L'enfant Ngoulou, l'enfant du porc. C'est l'enfant Ngoulou, l'enfant du porc. Du porc, le cochon. L'enfant du cochon. Demandez toujours à ses parents que mes parents n'ont ni un logo besoin d'un et tu sais ce qu'on leur répondait? Comme ton papa vient de te dire. Grandis, tu comprends. Donne l'information si tu as une information à donner. Mais si tu veux avoir une vie longue, ne te mêle jamais des affaires de tes parents. Voilà le conseil. Ah, c'est à ce prix que tu seras hors de malédictions, hors de problèmes compliqués. Tu es un universitaire, Junior. Il faut prendre ton courage. Maintenant, on écoute à la maman. Dans la classe, je ne suis pas ça. Mais j'irai la voir. Comme elle est gravement malade, j'irai la voir. Ok. Mamamba. Mamamba. Maman. Yelanga marula na verre. Bapla mosusu otindelanga bamaola lisusu nga ona fufu nde lobana abetango fufu rapide na liero babiloko bendele wana bakoyeki na poto na kati ya kini badi pena na mpiodi bakalinga pena lokesalanga mwa bien ata mbote yango fo fukama nafukami mpo nazwa ndenga kosolela ye Kasa mahula ya mwanza. Amahula ya mwanza. Nikufutu na ande via mtu te. Abilo kabuyo
aza na kini yaka biso toza na kini yebi ayi mo tozalaka mwa secret mwa nini oyelanga mpena oyo mpena ndeko nakwasi na kokoka oyo kasi na vi bameka kini risque rien na mama mbalongo na longo na pena tata oyo masanga atalo mongona yela ye oyo amesana omela cango na chasse abima nango mpena na présente bao nawisanaka mondele ona chasse kotika te na biso elongola yango estce masanga biso amela yango na oyo boni boye o mosala boye okolaka ngo kaka boye donc vere wana ebalanaka na masanga wana donc vere mosu akoya yango wana ebala nini na biso tobayaka eza kaka po change vite il faut komeka ozobangabanga talaka obi ilo talaka biso tovivraka chez yo siko bayela moto masanga bayela moto masanga oye ofungoli ji siko okutaki oyo tiki makambo nyonso na libako na moni neti matoyi na oyo eyokaka te estce bayela moto masanga bomo aye mamamba nazoloba nazotalanga mama naza na bana mikolo koleka yo ndongo omoni ngai kasi kende soki olingi bana nao batosaka opuna bana nao ngai aza mwana nao te okobanga te litoyi ya mama mokolo mama moningo osimba ngai litoyi boye nzambe na ngai yo bima ngai baumu na yo bima kende bima pardon bima nga nakosala awa mpo na mobali no nakosala mpo na yo te bima okisanga soki mpo na yo nde nalongwa mosala oyo kasi longwa na mponga nde mutu nazocoordonne ndako olongwana mpe masanga oyo ata nalobaki mpe na ya nango te mopaya tomona elonga mopaya oyo awa estce tali oyo akosimba ngai litoyi obanga mama moninga te alongwa wa moni bozo bokomi na ngoko ayoka kotandenga mpo yeba vi na ngai suka tala ozomona mama ozoya nongo ve ndenge aza wana ovi josé de londres ndenge aza wana azokoka te epe sala biso tozala talaka ave banini donc vie ndenge aza azokoka te présence na yo tete tala awa ko wana vina ndenge aza wana aza kobenda yo vita mosusu bachance na yo nyonso boza yango mposa na kopesa bino parce kolongwa na ngai awa nani dicaprio nakolongwa na ngai te ok tosala mamoka po oyebi ndenge badosie wana oyo olobaki wana oko badosie ya nini te namoni ndeka soki mwala akare ezali esi kaka po Pierrette, vas-y, raconte-moi un peu. Où est-ce que tu es allé ramasser ces petits voyous? À la rue? C'est un garçon de la rue qui Tu vient es juste allé ramasser demander de l'argent. Oui. Il a juste besoin d'aide seulement. Hé, arrête, petit. Téléma. J'appuie. Petit. J'appuie. J'aime tout sauf ces genres de plaisanteries. Hein? J'appuie. Téléma, Bima. Junior. Hé. DiCaprio. Bima. Bima, je dis. J'appuie. Petit. Oui. Tu ne me connais pas. Moi aussi. Nabi Bima. Doucement alors, non? DiCaprio, opé ça, maman. Ne touche pas. Vas-y, tu me regardes? Junior. Et bon. Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Junior. Non. Calme-toi. L'intention nous a qui n'a pas de vendre sa garçon à. Junior, comment que ça va me plaire. Hein? Junior. Un peu Pierrette. N'est-ce pas que c'est un moment que tu attendais depuis longtemps? Ah bon? Tu as compris? Pierrette. Je ne veux plus jamais voir ces petits garçons ici. D'accord. Pour toi, je ferai tout, d'accord. Mais, quand même. Tu as compris? J'ai compris. Quelque chose, hein? Ok. Je t'aime de tout mon cœur. De tout? Je sais que tu aimais ça. Tu voulais depuis longtemps, j'ai cherché. C'est notre petit secret. Bien entendu? Entendu. Le petit secret que tu ne dois pas dévoiler. Voilà. J'aime les gars qui fument. Junior, tu fumes? Ouais. Le moment est propice pour nous. Ah bon? Tu dois réfléchir très bien. À propos du match, tu as bien compris que... Junior, ça va,
Pierre, que ça soit ta dernière fois la mission. Eh bien, on va jouer au petit jeu. epesaka esengo ebikisaka babeli bisika bombona Yesu epesaka esengo ebikisaka babeli bisika nyonso bombona Yesu epesaka esengo ebikisaka babeli bisika nyonso bombona Yesu Kristo na ngai Yesu epesaka esengo ebikisaka babeli bisika nyonso tangelanga maladi na yo natangela yo kombo na Yesu Kristo bokono mokutitilimaka liboso ya kombo yo na nguya mwasi oyo nalitanga na makila mbula somi na mibale na pasi kosimbasimba kelamba na Yesu abikaki yehe kombo na Yesu Kristo na ngai bademo bakokima bandoki bakolenga Yesu lelo mbe bisika nyonso Ok. Doudou. Il fait très chaud. S'il Ok, wapi kasi? Douche la vidéo. Douche yango yo okili banda pourquoi? Ça vous dit. C'est depuis 2 heures que je t'attendais. Tu dors encore? Oui. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va. C'est sûr. Ça va aller, ça va. On va très bien ton moral. Déjà depuis ça. Comme ça. Est-ce que ça va? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a une banane? Sois sage. Oui. Peur si je t'aime pas. Vas-y, je t'aime envie de toi.
Doucement. Vas-y, doucement. Petit Bonico, Boni. Je ne sais pas si tu dois pas battre. Moi, scantin, la même scantin, petit nana, ni ni. Tu es dans la guerre. Pour d'autres, la même idéologie, on m'a sapé. Il faut dire qu'on a moins scantin au béton. Pour dire au béton. Bonsoir, Bisolongo. Bisolongo. Alors, c'est que nous avons nous kita, babo la ngamo ba koli. Mo ba bodi obenda ngo. Mami osali de non. Ngai vraiment mutoka kula ndengai. La calme. Na bambongo na mabewe ningai. Est-ce que mbongo pesa nga ba ozongo ti? Ah. Eh, tomo libia baleli yo. Ono mutandi fona ngati basi peliso mo ke pesa mbongo mbata. Songo mbala niveau na to sepe. Niveau na ngati $100 opesa likuta kwani. Bambongo na simba bele mama. Na sambwe. Azoyemba ko. Nzemba ngo yemba ka kokanya makambo na omona siko. Tozaku na posa na yoku twa wate. Ningi zabo yoku. Yo ndenge na lobo na posa lote po epa bisoti. Nani? Yoko. Saba tuzotele matozo biba. Ah, tuzotele matozo biba. Monenge zabo yoku. Tozamu na niveau vérité. Vepe na ninga sala kama sepelisa yo. $100 wana kino kutamula naona Kongo mobimba ti atoke na ona Europe. Bakuzonga na ngokaka donc izalo kula mo eloko mo ba précieux za la kala kula. Utala katara ngo kanisa via sa. Baninga lo ba emoro bazana. Okuluba na muta film yo baninga lo ba emoro bazana. Tai na yo. Yo petila ngai. Yo zobunga. Petu zobunga. Yo somona emoro abo epeti. Omona emoro sana tayo yo. Hein? Tala. Tina va expliquer que c'est facile à garer. So moto. Na lobby. Na lobby o pesa mbongo solo. Je peux na marami. Mbongo solo marami. Vanda na no ba. Azaka niveau ra yote alingaki yote. Ngana zako. Ngai na ko expliquer yote mangamo ngi sali. Na ndime na ngaki mwa musala na ngai. Masa. Taxi. Ngi za. To lingaki yote to lingaka poto sakana na yo ha. Mon sakana. Yo za makaso sakana ngai yo. Sena. Tela wa petu. Yo ndo za bongo sakana. Mais eloko za to zo mbra. Sakana. Mama yo bela mama. Ikamnyo soka sekuru mama mama. Te mama basala bien ngote. Fona bela mama obimate. Ozanga ndo batokose. Ngai okose te. Mama nani na? Metala. Escroc homo ibio mama. Apesa $100. To changer ona yo mapela pesi biso. Nazana service. Na lobi longo. Service za service bien. Escroc mobali ya moibi oyo oapianga $100 to changer sikati. Ya bikoro. Na bine le lo bimate. Apianga mbongo lukuta. Tia mbongo bien. C'était bilamba la tetikala. Bongo banda ni ya peso 100. O tuna na. Tuna. Ah, mera zaka telesa. Pesa banu bongo obima wasano ki. Top de top za calme. Tala ngai ya sokomba zo benga ngali rekana nzo. Asa bengi ona kombo na yo. Sala bo pepo bimisa ko pepo. Sangana na dena nenga kimia. Zo komba. Obima nenga kimia te po piambo. Mer na ngai. Vérité za moko. Zo komba. Alika te mama. Mondenge za wana. Bino ko sopela nga limbambea. Ba. Ko sala nga pena. Tchu. Na corrente. Ete pena ba ya mamoto. Ya mamoto za la ino. Ko kuna paya. Sawa. Aipsa bino kino. Le monde évolue. Mer na ngai na ko expliquer yo. Vous comprenez, on a récupéré qui Petrus n'a pas méchant. On a pas non fini na bala. Petit na Pierre Moutouari, mais orange. Et ta bango net kaka. Oh foya ya. Salini. Basopela kayo ba mai. Ah yo yebit. Mais la chassanga. Na bon ba méchant wana. On a spiegle na kufa yumat. Mona na. Na sali ba calcul. On ligne bango boule. Na il ba on est mon ambo. Deuxième phase. Na lovena yepa izani yepa na betele ma oh nenga zana ana maimuna na katimini ya correct so motro zo comprend maimuna dongi na kat oh na kati na yazana yango bomba secret zo comprend na libérer santino ya mubimba mtu munene
ye bina amanganani kabule bina lelinga neti kaka bomba c'est clair yango wana tada mbango batala bikoro ozo comprendre esukela esuka soko bina makambo batamikili Sabina obika silembi na kata basi. Sangana chamo kirda. Sangana kirda. Mama. Yo za lokola mama. Nani kamera non ngofungole mama. Bima. Alexandre Ngwabe bima. Eh za kulo bima. Angoza courage afungula. Na bima. Koyoka pasi te soni pete eza ba circonstance à la vie soni poza muta niveau na ngate mutesika mi et ça les loro te erreur comme la bato nyonso batabie baza okende ko luka bango oza mo sikite oza la nzoto bien Bomoni 1-0 o bakumo pesa bino bikoro 1-0 ba pesi bikoro siko atleta ya bénéficier na pe bikoro papa te $100 ba yepsinga ebe ba comment ekila single azalukuta mama avec des $100 single ça combien yoko sombela ngate o préférer komela wa kolia komela vie koma kana ba soni et puis ndengeni yo talaka ngo bien te au moins ko kende na ba sans été kende ata place mwinde za boni kaka mwana basi mubimba boni ko mona place a mulilité bote kiki na se ba fini yo siko yeko monela bikoro na loba te era zo lala na ndako te yo mtozo omoni ndenge bandi na mabe wana no kola bana mwana vraiment et puis ba place a mulili jamais ba lata ke loko wana senge ba sala ya pam yo mema sida baninga ba ndengo zo lia ozomela fale nzoto efunga tala ozo kende bo ozo potuluka tokotala place ko bando sala la diarrhée na yo na ndako na ngati arozwa ngo pété soki eza suwe na bino arozwa yo kasi soko osenga ke mbongo mpona nini pulu bongo osenga ke mbongo mpona nini oza na suka nango kende epi mbala suka na osenga lisumbongo bongo masumu tala na mama na mwana ndenge moko Jolie Sassa, Solange Sassa, Banani, Esika Moko, Peggy Petit, Misala maman, Misala maman comme il faut non? Ah Misala pardon. Quelle est cette jolie femme qui a une très belle voix? Elle s'appelle Pierrette Sassa. Pardon. Je peux faire ça, à ta place, s'il te plaît. Je peux faire ça à ta place. Toujours beau. Franchement, tu sais, je n'arrive pas à me contenir. Dire que tu étais la femme la plus belle du monde. Je savais que tu avais compris. Et je te l'ai dit. Ouais. C'est parce que là, je ne vois pas une femme. C'est ça, mais on doit chercher une autre planète où on va aller vivre. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas, tu es géante aujourd'hui. Sont faites pour la gloire de l'homme, pour l'honneur de l'homme. Une femme doit créer une sorte de aura autour de toi. Tu as fait une bonne chose. Alors moi je croyais que tu hésitais encore, donc la petite est déjà à la maison. Elle est déjà à la maison. Ah donc ça va. Mais tu es sur la bonne voie, mon cher. Il y a un mais. Comment ça, il y a un mais? La caprice est trop. Moi non, la caprice trop. Oh. Elle a des merveilles en elle, mais la caprice est légumineuse. Ah mon cher, c'est pourquoi tu es si mal à l'aise. Juste pour la caprice d'une femme. Les caprices c'est normal, les caprices c'est les femmes. Mais c'est la même famille. Mais je suis en train d'aller vers le purgatoire.
On a quoi il peut libérer l'enfer. C'est pas vrai. Mais si. Purgatoire. Purgatoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Aussi si Milo Awa Bozaï en enfer, tu t'es débarrassé. Avec la jeune, on pensait que ça aurait été le paradis. Aux ondes sous un purgatoire. Tu vas vers l'enfer encore. C'est pourquoi, à Komi Kolaksanga de toutes les couleurs, avec les travailleurs, le portier, le papa, la domestique, Azoko Kabale Sousouté. Alors, tous ces dossiers. Azoko sous salaire non, non, non. Elle ne donne même pas la ration alimentaire dengue. Oh, il y a les besoins à opérer ça va me sous de temps en temps. Un peu. Elle a fermé vraiment les robinets. Alors tout ça me revient en tête. Je risque de craquer. Juste ça, parce que ta nouvelle femme rend la vie difficile au domestique. Au domestique et à moi-même. Il y a comme trop capricieuse. Que faut-il que je fasse? Doudou Ngafoura. Non, c'est quand même été beaucoup dit. Hein? Regarde, hein? Toi tu es notre chef. Malgré notre amitié, nous répétons toujours que nous sommes tous nos bureaux là, tous à 4. Tout dépend de la coordination. Moi je crois, dans ma expérience, tu dois avoir une psychologie assez élevée. Ça c'est observation psychologique. Je t'ai dit tout à l'heure, la femme et les caprices sont les enfants d'une même famille. Ça ne peut pas te faire émouvoir ceux qui ont monté mes bêtas, ceux qui me marquent. Hein? Regarde un peu, observer moi. Notre jeune et mignonne maman. Notre jeune et mignonne nouvelle maman. C'est l'enfant de l'ami de notre ancienne femme. Tout à fait. Abimi na mondouana. Ozaki presque papa naïe. Oh, les lots à Mobali. Elle devient responsable. Elle doit payer les chauffeurs, elle doit payer les domestiques, elle doit gérer villa na yo munene wana kabambi ya villa. Donc il y a un monde mususu. Il y a un monde mususu, mais ça la dépasse. Un monde. Voilà, tout à fait. Elle doit partager le lit avec toi tous les jours. Bon, aujourd'hui c'est quelle date? Fais-moi le plaisir, mon cher, dans 9 mois. Hein? 9 mois, Toya Bobeta Lissolo. Hein, y a moi. Mais où est le calendrier? Ton bonheur tient à ça. Ton bonheur tient à cela. Je cherche le calendrier. Mais ça la génialité. Tu as un appel là. Attends. Doudou Ngafoura. C'est pas un c'est un bipeur. Je dirais. Mais bien quand tu es un concis. Appelle. À rappeler. Allô, oui. Ah. Maman Amba. De Gustave, le domestique. Oui, maman Amba. Le domestique va bien à Kaokawa. Quelle vérité? Oui. Hein? Madame? Asali Nini? Hein? Oui. Ok, Nazoya, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, oui, merci. Merci, Nayoki. Mais Doudou, qu'est-ce qui se passe? C'est madame. Madame? Oui, c'est madame. Elle est très malade. Malade? Oui. Elle a piqué une crise. Il faut que je la rejoigne. Oui, mais alors? Comment ça? Le dossier du PDG. Non, c'est ça. Tu instruis au père aussi, c'est un mot comme ça. On se fait les rapports. Numéro de téléphone. Appelle sur ma numéro de téléphone. Ah, d'accord. Voilà. On se fait les rapports. Hein? D'accord. Tu me fermes le bureau. Pas de problème. Je reviens à mon école, sommeil me quitter pour toujours. Je suis venu pour toi au monde. Tu dis ça. Viens.